MJTV Sambara Goli Mazapata Bila Kolikobo Sambara Goli Mazapata Vraiment beau s'abonner Sambara Goli Mazapata Bila Kolikobo Sambara Goli Mazapata MJTV Sambara Goli Mazapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non, vrai tonton Sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. De notre émission Analyse populaire, il y a les lots et ça vraiment na ba actualité et belé donc nazanga moté na plateau nazana Dani Chimanga soka kwei awa ayaka toujours na ba bombe ayaka pona ko bombarder mais avant na yamba Dani Chimanga avant to beta vraiment li solo ya lelo to pesa bino ba actualité ndeka kezana chaîne au MJ télévision bo nzambe toujours Olivier Lowango, mais quand on a balancé ce spot qui toko ya MJ Télévision, pour se pélisser la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja, moté ma papa Misha, c'est parti en image et on se retrouve tout juste après. MJTV, vitesse wapi, abonnez-vous. De retour sur ce plateau de notre émission Analyse populaire quand on annonce qui nazanga moté nazana Dani Chimanga bandeko na bokotite bokota déjà pour le vraiment eza koinda Dani Chimanga kotumba Dani Chimanga bonjour. Oui, bonjour Sylvie Bati, bonjour na bandeko nyonso baza kotala biso et puis bonjour comme ça derrière ces beaux caméras, je vois Olivier Lowango, papa na Jérémy et na pesi sous bonjour comme ça na Ndiama Misuni na kati ya MP awa na kapela ya yamba biso bien et voilà et pourquoi pas na mona peli sous Galaxy Misuni parce que so yé na kapela oza pour ça olia Misuni ya bien ngulu ya bien place là Colonel Blaise voilà Colonel Blaise na kati ya Kanchat respect à toi mon colonel et pourquoi pas que je puisse voir comme ça notre Mama Mami Wanza, la première de, voilà, la première de tous les premières dames. Voilà, et puis maman moro bien, maman moro motema malamu, sali à toi et puis sali à papa Misha et pourquoi pas à Ronnie Bexial. Donc bon retour déjà dans Katia France Ronnie Bexial, balobi le 19 février oyo et ça peut anniversaire il y a Dani Chimanga, voilà, donc on a battu. Tu fêté bon anniversaire, tu fêté sur Batu Basolo. Mami, faut tinda ba champagne. Bon, mami, moi trop de makambe belé. Ba Kevin pe bazali, ba Ronnie Bexial pe bazali, papa Misha bazali. Bon, bandeko pe belé au batala biso bazali. Donc, salut à vous, Sylvie Bati, Nazawana, toujours. Pona yo, s'il faut dire. Dani Chimanga, tous on a moi une minute de silence pour na Moutou Azamani King Kester pour Kalator Kokisa 9 ans. Et quoi qu'il faut une minute de silence et ça a bien d'ici Kaza vraiment moté mané et moli moné pe ma vraiment na Kenya. Voilà tout le monde pena ba manette pour nous respecter pe ba mort donc voilà. Voilà, merci Dani Chimanga zong sa balinette na yo Dani Chimanga depuis King Kester à Tikabiso le 14 février à Kokisa 9e anniversaire. Mais chose grave ba artiste musicien na biso tout monde attend ba bande comme sou ba kufa na pays mususu ba rafa soit kokisi 2 ans 3 ans ba ndeko balinga ba musicien ba s'organisaka ba salaka moi nini manifestation moi ba concert ebetaka mais awa ezaka so muta kufi une année au mona
s'organiser, sali moi et le komoko deuxième anniversaire. Mais c'est déjà moutaleki si 5 ans, 6 ans, 7 ans et là au moins sous salamaka. Ndemo pena King Kester banda kufa 9e anniversaire ko le 14 février musicien mota zolo belango. So abi musicien mota lo on a tierra na génération na ba Kofi Olomide, ba Nyo Kalongo, muto lo belango zaki. Bato bazolo le sel batu eza bano King Kester atika. Ba panza no yebi ke ba panza. Amoni pe Gérald anga na pesi mbote continuer. Ba ngoni mbazolo belango moi mukie ke ba s'organiser, ba obeta village Chetemba, mais côté ba Kofi et le côté même ba faire épée ata ba fali et le côté c'est quoi au juste Dani Chimanga. Voilà Sylvie Bahati, merci vraiment pour la question oh eza vraiment question moko pe munene pe question moko ya malamu mingi eza ko mériter pe bonne réponse. Omoni Sylvie ngana na lobaelo moko na mboka na biso toza na problème moko ebetaka biso ezali la reconnaissance. Omoni King Kester azana omuntu ya bolingo. Hein, King Kester azana omuntu ya bolingo et puis tango za ko le 14 février akufi le 14 février. Le 14 février so totali eza déjà journée nini? Ya Saint-Valentin. Tout le monde a artiste ba wati ba fiche ba ko ba Saint-Valentin. Mouvement a songé na mort ya King Kester. Omoni que bato bazangi eloko babengi reconnaissance. Même ici na misalo to salaka eza pe na ba patron to ba patron mususu okokosa pe musale pa na to osala musale pa na akoki pe kozanga na reconnaissance wana. C'est ça qui fait le Congo. Kabila kabange déjà lobango. Ozomona King Kester ya malamu ezali bana na ye bazaka toujours na mémoire ya papa na bango et bakoki ko tika journée wana eleka pamba te. À part wana famille na ye o ezali bandeko na ye bakotika journée wana eleka pamba te et puis peut-être je pense na ba artiste mususu o babimi na ya mike na yebi ke bako immortaliser King Kester. Donc King Kester ngalo ba musicien na biso lokwa ba King Kester ba papa Wemba ba papa la biso ba Rochero ba nani ba lokola ba livre ya Congo. Parce que balobi ba makambu ebele pona Congo na musique na bango ba yembi ba makambu oyo lelo etikala. Ozomona o peut-être ba écrivain mususu congolais batikali vraiment ko sala yango te. Ozomona King Kester paix à son âme. Même ba musicien balobeli yango te. Je crois au monde que ba journaliste bazaka wana toujours na ba événement nyonso tozora temps ya kolobela yango. Papa Wemba so déjà lobake matanga ici la kepa ya papa. Et bongo kolo nango bakolo matanga etikala. Ah voilà. Papa Wemba so akenda pona ba passe ya ba King Kester. Parce que ayemba nzembo moko bi douleur o ezoye a préféré akende kolela ya kobatama. Aboyi batu mususu babanda osala ba chantage balobake ba larme ya ba crocodile. Oza komona donc alela mwana na ye et yepe lokola papa ezoye akenda soki tokoloba ngana koloba ba King Kester baza ba héros national côté ya musique journée na ye je ne pense pas et koleka pamba et puis ya malamu ezali parce que orchestre na ye bandeko pe baza ko bunda je crois jour wana et koleka inapercité ba osala pe kaka quelque chose pona kotombola toujours au combo ya King Kester. Dani Chimanga pona ko citer na makambo etali King Kester emené en tant que journaliste et analyste souvenir ni ya malamu ozo garder pona King Kester emené. Nazo regarder belé ayemba nzembo moko petit bongisa moi sinayo ndindie ebele ya manzi bagere ebele mbongo yo kozwa ebele omona apesa mibale belé ba conseil. Eza conseil hein. Ozomona et puis le nzembo wana beta maka esi. Kala siko biso toza ba jeune peut-être ba nzembo wana to ba papa King Kester ole ba beta ngo toza pe ba mike ozomona mais nzembo wana e ambala biso apesa conseil moko boy na place na lula Sylvie Bahati ya batu o pe na zana ye na koki pe ka obongisa ye oui ozana o ayo sale marque de poser na yo obongisi yo façonner ye OK voilà nzambe a façonner biso wa argile na maboko apoti opesi forme voilà sengeli oyebi que ba King Kester baza batu moko
azwa temps ya réflexion pour na koyemba pour mobali s'occuper la moi c'est ça basi misusu aza ndako ma vivre bonheur te siko aucune question atali sono bina yemba mobali na ye mobali wana aukanisa po eza histoire moko ezaki ya mobali moko bo ayeba ko so ya moi ti na ye oui oui nekine question alinga kolobela ye siko soka le mobali anda luka kin kester moi si nda luka kin kester ozomona sikoyo aucune question atanga kombo ya mobali abombi abengi ka nzinzi siko asangisi biso nyonso voilà généralisé soki pote oza apota banzinzi basara bayaka ebele balaka soko oza oli ya manga banzinzi basara kasi nzinzi mobali ozomona bongo ezosala nzinzi nde mobali bongo ebele azali biso mibali tosala nini toyaka toujours boyaka surtout so bazali kitoko yaya mieux vaut la joie kutu mbongo ya décompte final na yango kawana kasi yango benga biso banzinzi te sisa kesa MJ télévision et puis biso bongisa ya yo voilà c'est ça tika kolula ya batu mususu kondo ozolula na mobali mone abongisa yo ko ozo mosto obongise aleki kutu wana zwaka siko mwasi na yo yango mobali mususu ayi alingi ye abongisi ebozaka ne palais moko omona Sylvie bacha komika kolata bien akomina ba makambo bien parce que aza pembe na mami wanza boye allez mutu musa komolula Sylvie ana faya ka epana ngati aya na shela asik ba mona ngate ko na sina vanja otingani déjà pas mami MJ télévision biso bonzambe toujours ya facilité et puis les ça bango bonzambe ba comprendre ate voilà banzinzi donc conseil aucune question atika onga na sauvegardaka na bongo nanga si lelo na raso na vande sika mo bonata na bi vieux to papa oyo asalanga na reconnaître moi lo moko boye na place na lula ya batu mususu na lula no MJ TV nanga donc voilà Dani Chimanga en tant que coordonnateur ya chaîne MJ télévision voilà obongisi yo personnellement obongisi nini pour la journée il y a le 14 février en mémoire ya King Kester Emenea en mémoire King Kester Emenea déjà yango yo et l'autre bongisa ki yango to komi kolobela ou peut-être ba yango déjà dans les 14 mois micro baladeur exaté donc ça là ba micro baladeur on doit parler de King Kester Emenea et puis biso la chaîne na bien tout kolobela maman Marie Missa moi oui oui vous comprenez mais ba chaîne belé balobela yité vous comprenez voilà biso à chaque temps likambo ezali soki tomoni tokosala 200 place wana te toza ba analyse populaire na biso les gens doivent parler toza na ba émission na biso ba haute en couleur vous comprenez les gens donc batu il faut pas comprendre sens ya batu o baleka na bien soto kanisaka balumumba ba musée Laurent Désiré Kabila et pourquoi pas ba artiste musée la biso le ba musique na bango Dani Chimanga tane sinzembo pour soulever ya nzembo nzinzi obe rappeler nga mambo ebele omoni ayaki conseil et puis nazika wana mais so nazwi banzembo mususu o King Kester beta na kati ya bandom wana omona ke vieux asala ba chef d'œuvre oyo eza ko senga vieux akotisa parce que c'est un artiste ou akotisa piano na kati ya musique oui sente muta memango na musique eza King Kester c'est vrai oh et bon monique Sylvie Bahati oh eloko muso oyeba ngo te yebinga trop même muta kotisa sente na trop chacho muta kotisa sente ti omona ka sente betaka et comment obeta na musique congolaise c'est vrai parce que toyebeka na kala ba père na biso o babando beta papa biso ba moi ozomona donc King Kester amema eloko moko boye na kati ya musique o eza ko senga le 14 février MJ télévision et ko immortaliser et puis to rekende place ba artiste né bazalaka on doit faire quelque chose tout na peu population ba solo là déjà te dévoiler ba miso pe ba copier bon ça ka nde biso voilà merci Dani Chimanga masola King Kester to tiango entre parenthèses rendez-vous ezaka le 14 février chaîne MJ télévision vraiment to tia micro baladeur pour na kozwa point de vue à moko na moko o ayebaki King Kester ba fanatique ne pe baza to kita vraiment sur terrain pour na ko interviewer ba musicien na ye sepe maman mami wanja pa o tia ba moyen danger rien n'empêche que to kita na nécropole bisika ba kunda King Kester pour na kozwa mo ba image ba de comme sou o ba ya ko déposer ba genre de fleurs na bango Dani Chimanga
babi kobeta stade des martyrs eza lipa na nguba te kobeta stade des martyrs eza nzaka te so na bibo et pourquoi ba image ezo circuler na ba réseaux sociaux ya ndeko na biso Gigola aza frère biologique ya Ferregola non seulement frère biologique ya Ferregola aza sous artiste et musicien ya Ferregola mais ndeko wana lelo aza malade bande comme Soubabi a oumé la maladie a sali une année et 6 mois. Ferregola aza ko s'occuper na été. Ndeko abunja bundi soutien moko ezate a kokite nda komi ko tambola na be église pona ko luka lobiko pona ko luka délivrance. Na ebité dani chimanga sokolo banini par rapport ya ndeko na biso Gigola nda ko motambola na be église faire abandonné faire abetie 12 dans muto s'occuper na azate donc Gigola communiquer à boé mitelengano. Sylvie Bahati, merci na nous pour la question parce que j'attends beaucoup de gens en train de parler de bêtises comme ça. Bêtises, bah on va vrai, makambo est vrai non bah bêtises. Permets-moi d'avancer. Sylvie Bahati, moi je ne pense pas nandengo zaboué Nengozo sabe mission Ndekonoa koko tomber malade. Bien sûr. Je ne pense pas. Mieux vaut le contraire. Au moment où on a MJ Télévision, pour parler de cette affaire. Lorsque tu as une preuve tangible, où ils ont comme mabiso, poto loba, yango toye koloba. Et puis moi je le dis toujours, Danity Manga défend tout le musicien congolais. Oyo bazako sala makambu ya bien. Soki na moni mutolobi bêtise pour na musicien, na loko yo mususu réflexion na oyo comme le roi ya libata. Je dois venir pour te dire que tu réfléchis comme un libata, canard, nege balobaka, loko la canard, loko la singe. Loko makaku na zamba. Po makaku azakala nzeta wa a sauté une étape mususu oye baté mususu za ya okauka. A sauté ka bou, so pe bukani akoya oye ba place akoya te. Donc ba oyo ba journaliste to ba chroniqueur o ba osala banalise oyo. Baza loko la ba canard, ba loko ba singe. Quelqu'un comme Ferregola na position où Nzambe alola tiaye na famille na ye. Atombole, vous pensez ce que zo sunga bana ya bandeko mususu. Azako sunga ba ofele mususu. Combien de plus forte na famille na ye? Est-ce que maladie ya Gigola oyo eyebanaki? Bon, atamboli ba hôpital ebele maladie tika jamais. Atambola tika sina moyen nini? Parce qu'on dit que asunga tite. Boyoki Gigola a télé na teva lobiki Ferregola ayedaki ngate. Bon, Danity Manga Ferre aza artiste moko renommé. Le fait que ndeko na ye akomi ko tambola tamwana be église pour aller là qui peut pas pasteur. Attends, walesa. Akena pasteur mukuna. Abidoni na zaboe. Naza suna mbongo okena ba hôpital te. Yona ye na maboko nzambe okela ngata ma abikisa ngai. Quelque part moi que Ferre azaki incapable de sunga ndeko na ye. Mais Sylvie yo moko zoloba bien. Akepa banani? Akepa pasteur. Kasi fako ba kyo senga nde ba musicien. Fako lobake akia bengi musicien. Il fallait que lobake abengi papa ya Ferre Weranson. Mais ko que des pasteur ça manque ya moyen, moyen financier. Non, conseil maladie na ya monique. Non, qu'on se le dise. La famille ou soit l'artiste Ferregola alembaki leki na yete oyo kombo ezali Gigola. Ferregola a misé son argent pour na soya Gigola étant premièrement travailleur ya orchestre na ye. Deuxièmement étant son frère. Troisièmement na motema ya bolingo oyo babengaka ye Jésus. Parce que aza Jésus a koki kolinga mota souffrir. Aza Jésus pour la bagoloa. Aza Jésus pour la batulio so. Nazo ebisa. Para gladiateur de ka oloba. Nazo ebisa. Le problème est ça.
Frère Egola a pasteur te. Frère Egola a yébité ko sale la moto délivrance. Frère Egola a yébité abenga nzambe a yébité que nzambe kota likambo ya moto. Rien que normal. Soko landi pasteur mukuna. Oyo to uti kotala lobby dimanche awa. O asali délivrance ya Gigola. A bien parlé na bouche na ye. Na moni place ita lobby que ba démon moko boye. Tantôt oyo Frère Egola nde batu musu baloba eza pona stade Frère Egola za la posa ya ko lekisa ndeko na ye. Dans tu m'as dit que Gigola qui est trop vite en besogne. Aussi longtemps que ndeko na Frère Egola a préparé concert le 24 juin aller et comme ba kamwa ba malade pour que l'église va prier pour na ye au moins que nyo soane ko pour décourager ba ko banga ba pour que le stade concert à stade ah te kuna sacrifice ezali pour ba misu ba ndeko ba na les seuls artistes musiciens oyo concert na ye il faut asa la sacrifice bande omsu ba bi fali ye wana ateka loboko na ye wana concert à stade akanga ki bande Frère Egola pa nga sacrifier ndeko na ye attention na bande konyo suba ke stade jour ango faire epé akoki su ko boma batu ko le quand même concert à fali wana eza pona ko déstabiliser musala oyo artiste alingia sala batu ya ka mususu nde baza ko loba bongo pona ba déstabiliser pouvoir ya makambo yo Frère Egola alingia sala Frère Egola aolinga beta stade moko le stade moko boye acoustique omoni place moko ezaka stade moko ba commission le place moko ya ba cadre moko ya bien si on fait taka na concert à faire ya stade batondi simba mo ba kits na martyr mo donc cela veut dire batu ba koya concert au revendre bien ezate ba batondi si pour la Frère Egola mais normalement et puis na moni jeune moko ya DJ ya mukuse boye Masalanga moko ya DJ je le salue dans temps à comme on a été na pesa ka mbote DJ na pesa mbote Frère Egola va comprendre que gouvernement congolais a comprendre que mutu alinga beta stade aza mutu oyo koyemba na ye et ko apaiser makambo ebele na mboka pourquoi talaka Frère Egola a annoncé concert le 24 juin. Papa Ouchoya Kalamingi, je pense. Ndé changé ni. Voilà. Avant que tu vas annoncer que Papa Koya Frère Egola annonce ça. Donc pour dire, Papa Yé a lavé dans nos stades. A l'ongoli botutu na mboka. Donc c'est pas Ndé Olobi que Papa a lavé stade pour un concert ya Frère Egola. Donc Frère Egola, ça la fois a lavé ya concert ya famille poupa. Papa a lavé stade de pour na kaka concert ya Frère. A lavé stade kolobake na stade oyo mais batu soki ba yata match batu ba ye musique batu ba tolina gida yo papa lobi papa gangaki abina ligida yo kalisote ke batu ba kufi dali tivanga mais prophète Zaki mutu nyonso abeta concert après Fali mutu ana sa fiasco kasi est-ce que moni un serviteur de Dieu si réellement à sa serviteur est-ce que Koko l'a qui la battu mabe? Soko za servir. À laquelle il m'a bête à prédire. Oh! Mais moi je te dis. Prophète, ceux qui déjà prophètes sont comme un na kamoko. Oye besoin de sous prophète. Tu fais exemple. Yo boti bana 10. Yo yebisa la bala na o. Ndenge yi atanga si classe. Ba misuso ba ya na sima botanga bo sisa. Non, eza nzamba la kisa. Wana za dani. Eza li palangu ba te ko ta de eza facile. Héritier tient munoko. Masuki na nzela. Oh, héritier beta stade gaya bien. Batu ba kufate. Abeta stade a bien mais ndenge banda ko kanisa. Les seuls musiciens à côté ya mbinzembo nzambe. Pona ko benga na botutu. Et puis muta banda ko benga na botutu na stade. Héritier azwa charge. Batu ba comprendre te. Héritier yaki akuti ba démon moko boy ba lona na stade. Il fallait que benga na bango. Temaza totorino ya ntemba loba déjà. Bamsu babi abeta nzembo a passer en sol il faut du ciel parce que azan ba nzembo. Non, abeta ki akota ki nzembo ya frère Patrice. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir, on me le répète. Il faut qu'au ciel pas Ayemba, mais frère Patrice peut interpréter. Yesko Ayemba ngopo na frère Patrice. Parce que frère Patrice azam osali ya nzambo yo soko yena kindokindo meki oti ko ozwa été.
po banzembo na nyonso ayemba ngo na bonzambe siko eza pe facilité artiste bongo aotema na podium abanda nzembo ya frère Patrice ebo risqué parce que nzembo wana oyemba eza nzembo oyo eza concentré na bonzambe est-ce que vous comprenez tolongwe wana faire gola to papa ye pas peut-être kasi Jésus le roya c'est qu'a écrasé moko parce que papa ye papa za 5 Jésus za kanana le plus 5 3 fois 5 siko to le banana est-ce que vous comprenez CV donc pour dire faire gola na maladie ya ndeko na ye faire gola ne pas une genre premièrement ya ba président oyo batikaka ba artiste na bango abi sacrifice c'est bandit sacrifice ça en cours en téléchargement mais nazo bisayo wana bandeko baza koloba eza po ba déstabiliser l'artiste ba déstabiliser musala o déjà faire rigola concert et communauté te omone baba mwana nanzamba communauté te bandimi ozo comprendre azali kola Dani Chimanga si je me souviens bien donc faire rigola ce n'est pas quelqu'un qui église à pasteur Moïse Mbienyo ça n'est qu'à pour ba préparatif ya stade des martyrs mais rien que normal amoni que diable moko aleka na stade il faut y appeler la bonne dame on ne le sait pas c'est pas bien diable moi aleka na stade na lobi diable muto aleka pe na stade o atika histoire catastrophe ça na stade ezaka ye ba vie na biso pe ya wenge baleka pasteur Moussou peut beta stade. Est-ce que vous comprenez? Faire rigola, c'est un stratège. Et puis faire rigola, avec la musique, il y a monotonité. C'est ça le problème. Faire rigola, quand on prononce album, cela veut dire qu'il y a la mélodie à Sika. Autant les émissions, on a talé que bandeko ba yambaki la photo. Abi e mona za so na vani bona o kapena o dembalanga mo rythme nanga e beta apena ba musique na ba orchestre bandeko belé aza guide ozo comprendre batu auparavant ba banda comprendre Koffi Olomide te mais lelo batu ba comment comprendre que Koffi pena légende Koffi pena icône Koffi vraiment faire rigola aux asko bongo donc pour dire maladie ya gigola faire rigola ne souhaite pas voir son frère premièrement na Itawana et puis ceux qui battu baroye batte mutu asali gigola akene komona ba serviteur de Dieu c'est faire rigola Dani Chimanga to chomona Koffi Olomide moko na aleki alobi c'est la lobby à propos ya mwana Edison pourquoi pas faire rigola na ba vidéo nyo c'est circuler na réseaux sociaux pour en déconner gigola pourquoi pas yemo pas s'occuper koleka à démentir ngo ba que non nga jamais na ko sacrifier frère nanga jamais na ko abandonner frère nanga na maladie azana ngo faire pourquoi ko sango te faire un vrai leader akota ka koloba makambu nyonso te asaka neba action un vrai leader action to monelo pour cet exemple eza le roi maman Mami Wanza si vous avez un projet au lieu qu'elle puisse beaucoup parler à la charlatan elle dit non ça demande quoi qu'est-ce qu'on peut faire on fait ça on arrive on les fait et ça lui bien vrai leader à Sarabou n'a pas ça bien exemple batu non ba comprendre ka silence à Kabila pas kokai koloba makambu tout ba congolais toloba mais au monde anine ateyaka batu dans la vie il faut être calme aux en silence aux humble et au sala yo au arriver et puis au peut ça nanu bato ba osala lo musala confiance il on peut faire rigoler là-bas que soit la musique te angazala un homme qui se respecte dans son coin mais nazo ebisa yo faire rigola au moins faire rigola tozwaka ye nanu na image moko boye o eza mwa likolo faire rigola au moins ndeti bato pesa exemple au moins ndeti bato baotumba baolamba bangulu na kapela bato ebele baolamba bangulu mais soko ye obandi komeka bangulu oye epai ya ndeko na biso Ngiama Misuni Ngiama Misuni soko ye na MP au sololi na bato bateka liboso ya MP Ngiama Misuni na yo moso bando meka ya bandeko musu ba osala Misuni na kapela olo bapela ke non c'est Berk et so zo mbaye otala bo ya Ngiama eza non la propriété
Après ça, on a des sens. Goût. Ça goût fraîche. Et puis, ils appellent le sous-sous. Si on est sous la capella, au moins, un restaurant, il y a bien. Il y a Nicoletta. Place où on a au lieu bilo, il y a propre. Si on y a au lieu que au lieu bilo, il y a touche à tout. Ça aussi problème. Et ça, on va faire rigolo. Faire rigolo, un, il y a une musique. Deux, à ça, là, le leader est belé, peut bien. Si on y a au lieu, faire rigolo dans le stade. Oyemba nini so lobi faire boyebi se faire toza aposa to yoka tabulei oyemba lokwa tabulei to yoka pepe kale faire tongi to yoka pepe kale oyemba pepe kale tongi to yoka la sakarlito kotane na longola kae kotane na longola ke po ayemba vraiment bien kozwa ako imiter voix pepe kale facilement et puis wana faire gola oyemba banzemba ya pasteur Moïse Mbi. Ah bon? Pasteur Moïse Mbi a autorisé à Yemba. Et puis, on a un pétage. Frère, Pasteur Moïse a eu un bêta. Et alors, on a un pétage. Regardez moi là. Nicolo, on a un pétage. Si il est un prophète pétage. Rien que normal, Abimisa Badiro Azakoloba. Pasteur Mukuna. À sa lutte de délivrance, il y a Gigola. Il y a Gigola, oui. Tout le monde peut Gigola. Voilà. Tout le monde était place, mon pasteur Mukuna. Allo Baké. C'est quoi? Pourquoi délivrance est en privé? Et c'est un film. Nabia, Nzambe, Sokazo Sale la Motongolu, et c'est un cachet. Est-ce que pasteur Mukuna a un moins limité na prière? Jésus t'a dit qu'il s'est battu, t'a sécu ça qui bat bakoufa. Est-ce que la caméra est là pour la filmer? Natawana caméra est à côté. Natawana est à côté. On veut voir ça en assis. Yango moni ba yaki ko sala histoire ya robeta ndenge Jésus atambola na mokili. Mais un miracle sous Jésus a sala abake ndozo ke na ndako ekoloba. Et puis il y a malamu ezanini faire rigolo et mo za exemple à suivre na ba musicien na pour dur. Tout le monde a fait rigolo après ko uta na place a uta ki na poto ndenga zo ba problème na tout le monde a une église dimanche. Donc lorsqu'à moni malade ya ndeko na ezo continuer a moni to bimisi mbongo mais baza ko mona maladie pasteur Mukuna lobi yango. Batu bazwa ta ya rota vidéo wana. Balobi malade e mona na te. Bon, dites-moi un peu. Yo me mande ko na hôpital balobi malade e mona na te. So banda sa ndeni. C'est les na hôpital moko oyo na Congo basalo eza ya magie. So ye batie ba microscope la bango ba moni ba malade. Malade ya suka o esilaka o emonanaka. Ezaka epa ya Nzambe. Ozomona? Ezaka epa ya Nzambe. Est-ce que vous comprenez? Et que pas Nzambe. Mais là, si vous dites que là, aïe na sia makolo Nzambe. Basali Nzambe bateka loboko boy. Parce que Mukuna dit, abi abanda okoka ta pantalon te. Abanda olata ka zambala moko boy ya pembe. O te so na lati pantalon no yoka on dirait babilo moko e pembe. On a lati vraiment pantalon et quoi na basket ni na makolo. Voilà. Oui. Pour dire que Nzambe déjà. Voilà pour dire que Nzamba kangoli pasteur Mukuna bi lorsque écoute la salle prière, n'engena saka prière na kata. Abi na oyo kanzamba oyo bisanga continue à prier. Parce que faire rigola, pasteur te. Faire rigola, apôtre te. Faire rigola, musicien. Si on a maladie ya ndeko na akolukanini. Stade wana bolinga te faire rotondi sango. Et puis ta, au moins libanda place bango batu la bango bakokai kokota te. Si les bandes battu ba tia ba kiti. C'est à Dani tu vois. Dans un moment que ce stade de Marseille est 80 000 places. Mouki écoute pour la faire. C'est là té. Assis sans compter dans pelouse. Sans compter les bandes pour a fallu to monaki ba place nion sur 80 000 places wana ezaki ya kotonda pelouse n'en parlons même pas. Les bandes battu ba zaki ba tondi ebele. Faire vraiment en tant qu'analyste, en tant qu'analyste et journaliste, est-ce que faire rigolo comme vraiment à niveau au fali à salaki yo toni sa stade peut au moni batu bazo kweya batu bakokite étouffement batu bakufi faire comme à niveau fali mais na ebisio o abetaki wana azamwana ya Yesu o abetaki o lobi wana azaki plein azamwana ya Yesu ya Nzambe azamwana Yesu zela kasi o asalaki plein o tanga a moi na Jésus
taza mwa nzambe Jésus te po muna mtala nzambe oh balobika te dani timanga zela nesi ngabo e baati Sylvina ana nzambe nanga Jésus Christ na mtu mswana nzambe na ebuda musu nzambe neza kimbangu bango nyonso ozala na kimbangu ozala na buda ozala na nani mutu asukisi bango nyonso alakisa bango miracle ezaka Jésus Christ siko mutu azolinga ya kobeta concert eza Jésus keba Jésus mabepe bazala et puis tala ye aza de nom à lettre F à lettre H aosangisa de nom wana place mususu obenge lokwa Hervé place mususu obengi ye Ferré et aosangisa trois noms place mususu aye na nom lisu ya J Jésus siko yo yebisanga mwana na ye déjà pape wa Roma ayaki anéantir donc pape wa Roma za mwana et puis mosali mususu ya nzambe o ayembaka danger koleka te pasteur nanu te mosali ya nzambe mususu ayembaka danger oyo soki oyemba ça va héritier Watanabe ayaki obidi Jésus azoya héritier Watanabe ko mosali nzambe depuis quand nabi azaleka fere te abetani mi ange mi démon 1000 anges 1000 démons donc yo loko ye na 1000 démons na stade yaki na 1000 anges atumbi yo Dani manga to vraiment la suka émission la biso bande ko na biso dans tozonga makambo ya faire rigoler de Martin na suka vraiment la suka et puis na yebike ba golo ba tala nga tozonga ngona suka Dani Chimanga quand on annonce que King Kester a sa 9e anniversaire depuis Akufa bande ko bela Victoria ils sont baza ba se plaindre bande ko na biso zea bande ko so baza à Londres Hercule m'envoie tout moninga King Kester Hercule m'envoie tout sali se plaindre abi ele kelanga indeni ni presse ezolobela makambo ya King Kester te ba musicien batiki non ba musicien non le 14 et le 4 hyper bien et qu'on les très bien pourquoi et puis justement peut aux en terrain voilà et puis pourquoi papa Wemba déjà là-bas ba Kester baza moko ya ba généraux ya viva la musique et musocha likambo Kester ka pona bana ya Victoria te et bandi nanu na bana ya viva o tozomona le roi ba papa Misha boye papa Misha bango baza baninga ya ba servos nyako na moni batie banderola babi encore que c'est 24e anniversaire de Poitika biso mais siko dites-moi un peu donc toro bandana Misha soko o sunga biso tala ba information ya ni servos nyako c'est que moyen zaboti ba moyen to kende pa biska kunde na cimetière à Gombe to ba saper pour ba défiler ba saper ba défiler voilà ça moi image ça bien c'est que yo kani déjà donc toloba likambu ya Kester et koleka bongo te et puis je pense tokolela Kester kaka le 14 février tokolela elle sous le 24 juin le 24 juin et puis na stade on a fait rigola pour déjà faire rigola na quoi na bandal abeta de abanzemwe Kester rebelle donc boko sentir que faire rigola aroya na makamwana pour faire rigola aza ko sangisa ba papa aosangisa ba mama baleki donc concert wana so tali déjà lité ya kanda na mopanzi ya Turquie kuna déjà tombé na ba golwa nyonso donc baroya déjà bana Paris kutu n'en parlons pas ba Kofifi pe ya Kofi Olomide ba Rosala ba Weransonic ba Rosala ba Spiritas pe ba Spiritas ba Twaji Pempiana ya pasteur Moïse Mbie pe ba Rosala et puis ba Wario ba koyande po ba yoka soni bango moko te ba ya kochola ba koya po ba chola siko ba oya po ba mo ba ya bango leki ya biso mondeke leader na bango alobaka ke oyo tokosala ya lelo eleka oyo tosala ya lobi est-ce que vous comprenez na comprendre oyo tosala lelo eleka oyo tosala ya lobi pour citer je crois dernièrement tu as qui ne pas chula et moi na évolo okaya na munoko na ntango poser quelques questions par rapport au concert à Ferregola abi bon Ferregola a annoncé qui déjà concert wa mais yé moko penza na munoko na ye nde fali annoncer la promotion Ferregola yé moko azo sa ne penzelo moto o lobela ngo kasi po yebi te quelque part pe et ko empêcher ba ko chama ko na non ba douter ba croire ba msu ba se poser beaucoup de questions est-ce que concert a ko beta est-ce que concert a ko beta donc tu éviter faire rigola zala ba gisement lokola pasteur Moïse Mbie donc Moïse Mbie alobaka siloé otika la yoke ta banda sa chantage
boya ayebi ke nzambe nde mutu atindi aloba silowe donc cela veut dire nzambe moko azwa bato na ye en charge mpo bayoka parole de Dieu bien siko faire egola ayebi deya ndenge alobi stade asa esunu ayebi ke ye a Jésus aswaka bien na tata na ye ya likolo abanda osala esu promotion tata ye moko aosala deya promotion na mitema bato yo okende nga na okende ye Olivier Lowanga okende etele okuna okeba okepwani nzambe nde mutu akobenga bango boyoka bonne musique ya 2023 oyo ekomanse bino mitema parce que 2022 loko ezalaki na botutu mingi bokufaki ebele boya sikoyo bango wana message ni olancé mpona bango à propos ya concert ya le 24 juin na stade des martyrs ouais bagauloise bagladiateur nyonso toujours quand nde bozalaka mobilisé biso tolobelaka faire rigole à 100% tosangana na bato nous on est là seulement pour parler de faire rigole aussi dans les biens parce que l'artiste a comme ça la preuve na ye ou est tangible et l'autre bino restez toujours concentré par rapport il y a concert il y a stade le 24 moi mbilingo baninga misusu bakolinga kotsa et après on a déstabiliser faisons seulement la promotion na ndenge ya bien bandeko na biso baya bazala bien bayoka musique oh il y a 2023 le seul et l'unique dynastie peut calater hein voilà pour faire rigole atikali non ba vieux ba contrôler stade pour 2022 2023 ya yé après Simba Moro et puis le seul concert il beta en 2023 et aka ya faire rigole donc héritier pas beta en 2022 et puis surtout le 25 décembre ça 2022 oui 2022 donc biso skoto yé photo bandela batu to pesa bango déjà bilengi pour 2023 ba mona ndeni il faut qu'on mette un concert en 2023 faire rigole à repekisa makambo ba liwa ba fanatique ba kufa te donc 2023 pour rejoindre le système il y a sacrifice dans stade de parti 2023 et sili parce que faire rien la bic rouge on a corriger à longoli ba mabenionso et puis c'est fini donc restez toujours là bon s'abonner lisusu ebele na chaîne na bino MJ télévision parce que ici faire rigole azakana biso ba dédicace ta bandero nyonso balingaka yo mot de la fin hein to comme vraiment asuka émission ouais ba dédicace langa so Nathalie Boye na olongola avec beaucoup de respect à la patronne de cette chaîne la première de tout le première dame là je vois maman Mami Wanza maman Moko super bien avec l'association les femmes du cœur na omona ba maman ya les femmes du cœur association moko kuba oh maman mutazaka présidente ça s'appelle cadeau champagne ba maman ya les femmes maman meke ki mboka to ya champagne dali tshanga maman Yuanja papa Misha Kevin bravo ya la bango totanga ba kombo na bango ba boya na retirer tokela biso ba maman responsable il y a les femmes du cœur parce que misu pe tozino ba kombo na bango nde mutu tozana posa na bango soutenez surtout votre chaîne parce que association les femmes du cœur ezarawana avec la présidente maman Mami Wanza donc tozana biso wana au four et au moulin to ça musa na biso Sylvie ba ti po atalama et ateka po il faut tanga combo na o ya omoni to effacer non combo to lingi na biso makamute to tika yemo la première dame maman Mami Wanza na papa Misha voilà na ba maman ya association les femmes du cœur pour miso to yebi na te est-ce que ba kala motema malamu wana poza na les femmes du cœur poza na motema la motema pembe ndenge omoni mama lo baka Dieu est au contrôle et puis ya ka yebisa biso bonzambe toujours yango muke primaka biso siko soto mona na boy eza pona bonzambe si Olivier Lowanga asokola ba cher na église kuna omoni mabwa kwa tango na kati ya groupe po bonzambe za ko primer bonzambe akalika bonzambe nazo yebisa yo na yebisa yo donc biso awa to salela nzambe to sa musa na biso avec notre Dieu ne balubaka nous vaincrons bambote na bandeko nyonso botalinga bana poto nyonso tolinga bino mingi continuez toujours de s'abonner comme ça dans votre chaîne parce que vous ne manquerez pas des informations ba fausse information bazoya nango ya Gigola et ya Bongote Gigola en ce moment il se porte très bien parce que nzamba lola yoke biso mawa parce que atali to bungi sa voix angélique
voix moko ezaka ndenge non moko seulement ça ceux qui m'a bien comme la gigola concert à faire rigola ndimite ngeza la sous voilà peut-être nzamba talia moi na nga faire rigola ndimela nga mingi na permettre te banguna ba kokanino bomoni bogugi yi nzamba kati ya makambo na bino tu mangaye bomwe bogugi yi o nazo bisa tu bogugi yi donc nzamba lola akati makambo na bino gigola délivrance de kitoko. Merci à Olivier Lowango derrière ce beau caméra papa na Jérémy. Merci et surtout bonne guérison déjà na David Timanga parce qu'il a commis déjà bien. David Timanga, bonne guérison. Et puis mon bébé. Voilà, na sengi na bino le 19 février et anniversaire na ngai. Moi souhait moi vidéo et ça bien. Bosanga moi makambu. Moi Western pe moi rien et ça fait bien. Poto rovana bandeko quoi. Botika kabo. Na ebi de Nicole aotela moi ba soso jour wana na restaurant na fufu jour wana ezapo na ba inviter la nga nyonso. Loso donc Nicolas tu as déjà assuré kota rolia et ozala très bien pour ngai. Merci na ba congolais nyonso botali biso. Donc nalinga bino trop. Na bino pe bolinganga. Merci à vous. Voilà, to komi na suka émission na biso na pesi merci na bino nyonso bolande biso merci na ba abonné na biso nyonso MJ télévision bino piyo pe ndeko na no s'abonner te moment ngo ya ko s'abonner moment ngo ya ko aimer ba vidéo na biso moment ngo pe ya ko commenter ba vidéo na biso et ko ça vraiment très bien merci na ye moko la première dame d'Orléans na on Alinette kané da nchimanga longola ki maman mami wanja bisuko zali vraiment ba merci ebele ba gros bisous mami merci na ye moko papa Misha moninga ya Stervos Niakos na bike o sala biso bien o tcha ba moyen en jeu poto kele vraiment bisika pi ba kunda Stervos Niakos pona ko interviewer bandeko ba saper o bozala wana merci na Hercule Banvoit na London Hercule Banvoit tu pardon penda Hercule Banvoit so pendo lobby te c'est que ça Banvoit te na kati ya Londres le 19 février anniversaire à Dani Chimanga dans quelques jours. Il y aura la comme Hercule Banvoit. Solo la bien, solo la bien. Banvoit. Le 19. bien. Anniversaire à Dani Chimanga coordonnateur ya chef. Et puis na pesi pe mbote na colonel Blaise. Bisi ko ça vraiment na kata kanchati. Mbote belé. Olivier o signalé. Naka ah solo voilà colonel Blaise solo la fait quoi merci le 19 MP merci beaucoup merci Ndola Songia Masu Bangula Kitoko merci beaucoup merci na RM yamba biso oza siège na biso merci beaucoup merci na Kwami Chaka Oga Landlord ngana bino Kwami Chaka appelle fois solo là Kwami Chaka solo là Kwami Chaka le 19 février anniversaire là nga Kwami Chaka Fred Milo solo là Tozera kaka voilà merci beaucoup ngana bino tokutani susu ba jour eza koya pona nouveau numéro na biso ya analyse populaire portez-vous bien et bonne suite de programmes sur MJ télévision bonne zambe toujours bye bye MJ TV Sambara Goli Mazapata Bila Kolikobo Sambara Goli Mazapata vraiment bon s'abonner Sambara Goli Mazapata Bila Kolikobo Sambara Goli Mazapata MJ TV Sambara Goli Mazapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non vrai tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous